Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ateki am, pe de temps bateki am Seigneur bisinga tala bien. Tant on a bien tala bien, babalu selinga ye, na moni sima mukongo na ye, na moni fes na ye, bazola kisangai nis na ye. Pierron Dombas. Pierron Dombas. Oui, tant bazo benga Pierron Dombas, na yoki na matoi na ngai Amiral Tala. On a ye, bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Ndeko oyo maladi moka mabezo komela ekala mingi te. Nenga zana tromper vigilance ya batu ke abali. Mais ko bala wana eza lukuta yende mwasi. Akosi batu mais akosi nzambe te. Attendez, c'est akosi nzambe te. Et babiloko wana ndenge toza ane oyo eza mabe po na ye. Premièrement azana bitumba na famille na ye noko na ye na famille na ye ba réclamaka ye. Babundisaka ye mingi. Bolamu pe bolingo nzambe ezalaki makasi likono me nzambe alongoli bolingo na ye parce que asali abomination. Eloko kola tininga na yebisa ye parce que na moni ya bébé bato il va initier beaucoup de gens. Pe ako bébisa baninga na yebele. Pourquoi? Na monde wana koti akomi agent diable. Na agent diable oya komi bako doter ba capacité, bako doter finance. Papa aboti bana bakoli me babimaka na ndako teliba les ate. L'esprit on est possédant etia kilo na kata via bana. Mwana koli comme na âge libala. Mais libala ezoya te. Yesu akutani na mwana mwasi oyo. Aboni eke aza kube. Ataliye. Abike mwana mwasi bozo négliger oyo. Oyo eza vie na yete. Soki aza kube we parce que Satan lui tenait lié depuis 18 ans. Donc diable appelle ça âge ya konyokola moto. Yezaki 18 ans mais il y a beaucoup déjà botama famille liée. Quand on dit tenait lié, esprit wana ezana katite meza libanda. Bakanga maboko na pe balinga yango. Le diable akanga maboko na yo mo ke sa musala. Exact. Akanga maboko no mo si mamongo. Exact. Tenait lié. Envoûtement, c'est mon pépé. Au Satan a tiré dans la vie à monde. Quelqu'un peut être intelligent, talentueux, azama casse, azana don. Mais ce que talier makambozo sala. Et mon lobby, ça c'est quoi ça? Il est vivant, exacté. Oh, exacté. Na mon nakamon. Ce qui n'a pas na ye, on va causer. À combien de coordonnées? Médecin. Assisté tous les 3 doctorats. A prêté serment d'Hippocrate. D'Hippocrate, voilà. Mais, avant nina komi kotonga ma papa. Et ça n'a pas n'abasi mususu comme la bango. Mibali bazo epa na ye. Mibali bazo poussa na pembe na ye. Mais pour na ye alula ka mibali moko tala na TV na novelas. Yalinga ba Roberto na ba so ba kombo nini wana. Donc bazala ne mibali na ye. Ba Angel ba kombo wana. Soki mobali moko poussa ni pembe na ye yali ko ayeka tina te. Mais OK bima. Ba zui moi so yo ya bien wana ba comme c'est mabe OK kolanda. Sermon liba. Sermon. Ay ba salo vidéo sexe. Vidéo sexe. Yo ko se ba biloko zo publier mes points. En fait. Il y a déjà des musiciens qui étaient soit envoûtés. Mutu nyonso adoraka nzambe Satan alingaka yete. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. @mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka.
chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balanyo c'est chez Biso Télévision. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Merci. Na abonné na Biso, ça fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Jonathan Moukati derrière la caméra, ainsi qu'à Chris. Merci à tous nos réalisateurs, Denis Monsolo. Merci à Eli Elias. Merci à vous, les héros dans l'ombre, pour tout ce que vous faites sur notre chaîne, votre chaîne chez Biso Télévision. Déjà plus de 140 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement sur cette chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. C'est simple, si c'est pour la première fois que vous arrivez à nous capter partout dans le monde, pour s'abonner, là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche. Appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications sur notre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, aujourd'hui, on est encore une fois de plus avec ce grand homme de Dieu, cet homme de Dieu, au nom des amiral de la République, le prophète amiral de la République, à qui on a eu à parler l'autre fois. Botalaki, monsieur va révéler à Pesaki, de voir il y a des hiboux, bazana simbi comme il a limité, ndekemora munene. Voilà, c'est ça qu'on avait parlé, ndekemora munene, il essaie de dominer sur ce côté koluka ko bomaya ba sala nzamba malamu et puis ko tika oya mabe ba continuer ko sala musala na bangwana. Et puis il y avait un message pour notre évêque général de Dokamba. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu une grande révélation où Moussa Nzamba a aimé le peuple de Dieu, nous tous, pour que tous allons édifier Nango. Je suis là avec le prophète amiral de la République. Moussa Nzamba n'a pas sur Mbote. Mbote, frère Brad, Mbola Nzambe. Amen. Les amis makasi kolaba vina biso. Bonne santé. Te Nzamba zosunga biso makasi. Anu eza bien. Oh. Oui. Anu eza bien parce qu'il y a des précisions. Premièrement, oyo Nzamba a restauré vision pe voyance à makasi. Et pas nangai. Il y a makasi lisusu. Oyo batu baluke pa banganga. Batu mabe Nzamba pesi biso na prière. Yangwana libota na Nzambe zo pambolama. Donc la précision ezo bima. Ezo ya. Émission eleka ki otutu sala wana, j'ai reçu les gens. Na mi ba pasteur oyo l'église ekauka ki Nzamba restaurer yango na ba service à prière parce que toujours tala pe toujours loba, toujours pesa ba précision en fait que libota na Nzambe pambola. Na pesi ba na Nzambe nyoso mbote une fois de plus mabota na Nzambe bo pamboma banzela na bino ezala malamu. Amen. Nzamba tindinga pona message moko ya malamu pona koyeba ko lancer message oyo pote libota na Nzambe et kende liboso. La fois dernière tu le c'est vaincre la sorcellerie de ta famille et puis le l'autre ko continuer mais avant na kota na texte wana nazana likambo koloba. Voilà. Avant de kota na texte wana likambo lo bezali to songala na likambo wana vaincre la sorcellerie oui to songo mais il faut tout le bel la paix. Moi, qui wana nyoso vaincre la sorcellerie, mais une belle révélation. Ok, nazana na révélation parce que fona lo bango parce que pour etenga maté. Nzambe asalinga grâce hier soir. Nazaki na ndaku na bande kotala télévision, nazota la télévision na madame lobi na butu. Na butu hier. Et na kotala TV na moni théâtre moi bande koleka. Et na nenga boye. Boye nazota la TV. Na moni théâtre wana ba moni jeune garçon moko artiste et comédien, jeune garçon moko boye. Et ba eko bengi na kombo ya Pierrot Ndombas. Pierrot Ndombas. Pierrot Ndombas. Oui, tant bazo benga Pierrot Ndombas. Na yoki na matoi na ngai Amiral Tala. Tant bandi ko Tala na vandi kimia. Nazotala ndeko wana zoloba, nazotala makamu na ye. Directement kola zo esanga ke frère Abungi. Frère Abungi a tie likolo esika oyo batia kate. Do ateki amnai.
ateki am na ye na moni na front na ye bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Oh oui, akomi PD na moni na front ba komela akomi PD. Et tant balobi PD na bi PD comment Seigneur a yebisinga tala. Tant nazo tala frère oyo Pierrot Ndombas, artiste et comédien. Akomi PD. Tant na tala kola bitala, kola pesinga signe alobi tala tant na tala ba moni ba balu selinga ye. Ba balu selinga ye ba pesinga derrière na ye. Ba pesinga derrière na ye. Mukongo na ye. Na simanyos. Na fesse na ye. Je vais dire des choses. Ba pesinga fesse. Moto na nzambe to songa na muki. Ofandi hôtel la TV. C'est catastrophe. Oyeba ina hote. Bofandi pe bozo na maman moninga na tikali kimia. Souvent ba théâtre wana na hôtel na hôtel. Mais tant na moni na moni ke. Na moni théâtre mo boye. Comme ba pesinga mutu filme. Ba l'action mutu mo boye. Mutu moko boye filme. Ba komelinga ke akomi PD ateki am. Ateki am. PD tant ba teki am Seigneur bisinga tala bien. Tant na bina tala bien. Babalu selinga ye na moni sima mukongo na ye na moni fesse na ye bazola kisangai nisi na ye na moni zotanga makila tango komo tanga makila Seigneur ayebisi ngai ndeko oyo maladi moko mabezo komela ekala mingi te ndenga zana tromper vigilance ya batu ke abali mais ko bala wana eza lukuta yende mwasi D'ailleurs comment ni mwasi aza mwasi donc ko bala ya Pierrot eza a tromper vigilance akosi batu mais akosi nzambete. Attendez c'est akosi nzambete et babiloko wana ndenge toza ane oyo eza mabe pona ye. Premièrement azana bitumba na famille na ye noko na ye na famille na ba réclamaka ye babundisaka ye mingi. Bolamu pe bolingo nzambe ezaki makasi likono me nzamba longoli bolingo na ye parce que asali abomination. Nzamba longoli mawane likolo na ye parce que akene sika oyo akoki jamais kotia lokolo. Ndeko nzamba lingi ye mingi na parcours na yazana ba témoignage ya makasi. Amona loboko nzambe d'une manière d'une autre. Mais tala lelo abosani bolamu nzambe wana ake koteka am na ye akoma mwasi. Mais est-ce qu'on pourrait que été yemoko Pierron parce que moi je connais même pas ces Pierron. Est-ce qu'on pourrait que été ndeko wana o lo baneta musuma musat ambiskat mo salamaki. Et loko o nazoloba o eza message. Nazo ba tesikani na kozwa yi. Ah oui. Donc mon eka na TV pour ça théâtre. Ba pesinga kombo na ebite soki niveau nezani. Bato ba yebi ndeko Pierrot bala batindele message. Batindele message. Aluka ngai akobela makasi a tromper vigilance ya kobala mais il y aura des problèmes na mariage na yowana tant moi sina ko découvrir maka faut azongela nzambe plus vite possible a se repentir abongola motema na ye nzela wana eza nzela na yete alanda pasi ya vite alanda bisengo ya mokilité alanda te azwa célébrité azwa réunion amata na vitesse o eza vitesse te même colonel mokili ikotika moki. Amen. Nzamba lingi papa Brad na TV nazota la théâtre na moni frère oyo nzamba yebisinga makambo oyo akomi PD pe na sima na ye akobebisa bato ebele eloko kola tininga na yebisa ye parce que na moni ya bebisi bato ebele il va initier beaucoup de gens pe akobebisa baninga na yebele. Pourquoi na monde wana akomi agent diable na agent diable oyo akomi bakodote ba capacité bakodote finance bakodote mituka o batu o baza na pemene temps bazomona ki bazo galérer akozwa accès à kobenda bango na pete. Seigneur azana besoin se repentir. Mon frère Pierrot Ndombas, c'est ça ton nom. Oyo lobby na TV kola talisinga makampo na yo. Sala keba na sima eloko koti na moni AVC ofandi na se pe o bénéficier na makambo wana te.
molili eza makasi liboso na yo pe ane eza mabe po na yo luka se repentir parce que vie eza danger babitumba oya libota na yo parce que tant na neko tol ba singiza na noko no moko abunsa réclamaka yo yo kanise siko kimia les refuge non mais c'est sika mabe okoti oyo vie na ko zala muke na sena moyi oyo asalani faut se repentir atika bima aumela na sika na te fois bima na kati ya viwana Pierrot Ndombasi bima na secte wana bima na viwana yo za mwana mobali okoki jamais kozala pele kokota na makambo wana yo osali tromperie obali mais yo babimaka na yo pa bana mibali mususu na moni simano poli makasi okoluka lisungi kozala te avant comme à dire c'est le temps tana yo ko se repentir yango ngonga na yo yango na batu bako yebi yo ba yebi so mais ngonga no beti kola za na besoin na yo yo za instrument ya diable te moza agent Jésus oyo na nzela na batu akobongola mitema batu bako ya vers Jésus mais Satan weleli ko zo étoile na yo ko beno pote na obebisa batu ebele omoni batu lingo mais pas Seigneur parce que yo oza na grâce ya Nzambe tu as des choses au parcours na vie na yo Pierrot Ndombasi na nzelo koti bima yo za PDT fo bima oza mwana mobile luka foye na yo ezala kimia ndako na yo ezala kimia pe ndenge babota yo kola luka pe lobi obota okola bana no baza na kimia kolukela bana no libabete voilà kolukela bana no libabete waneza message oyo ya ndeko na biso théâtre na kombo bongo ya Pierrot. Voilà, merci comme ça à tous mes partenaires. Je salue maman Aminata Nongala Bile, maman Jessica Longonia, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Et tous il y avait que ça pour na ndeko wana. Oui, c'était ça. Oh wana. Les frères qui ont donc ça linga mabe. Moi auparavant quand je marchais tant où lisako le fonga minga sika. Ongana mama nanga tout soto ke wenzi. Totambi awa côté le matin côté na mona batu atamba mitu. Mitu ezate batu mona mutu makila na monoko. Babiloko wana ya mwana siko ano nzamba osalamu. Donc autant monsieur fonga mama awa to tele matin. Mama ko sombelo côté. Donc vision na voyance ezeloko to botami na yango. Donc ngana bane ko la suka na ngaso na uti classe 17h30 45 fois na kati ya chambre 18h so beti na za libanda unando kamwa kama pona zo mona babiloko bato zo mona ya mwana kola memi dozo wana so makasi po libota na nzambe baza suna kati ya molilité azongisi ya makasi mais yo mo mtunga obunga pona ba passer les kaka wengo kepanganga babiloko wana moni nzamba récupéranga ya boya ken a perdre ngai parce que pour na passe mais pas c'est même na mabe pas c'est ça mabe ya mona yesu ça na besoin sala batu bolam très bien bolam eza makasi voilà tout ça on a un thème na biso to décortiquer l'autre fois on avait parlé vaincre la sorcellerie de ta famille. On va parler sur vaincre la sorcellerie de ta famille. Wanande to lobelaki parce que to fato décortiquer zaki on peut ça 3 trois choses. La première des choses, c'est le mauvais sort. Mauvais sort. Mauvais sort. Ko bois que la mutu mabe libabe. Otolobaki solo ya Balak na Balam. Comment Balak ki ko futa mbongo. Alobi yo soko lobi likambo ekomaka. Ekomaka. Zwa mbongo oyo lakelanga libota wana mabe. Parce que baza plus puissant que ngai. To lobela en foot. To lobela ki en foot. En foot ma to sota ki to lobela ki possession ndambu. Ah possession. Possession mais to zonga na possession. Na possession. Aussi ma possession. Parce que en foot na mauvais sort aussi to les cas qui possession. Na lobela si Marc 9 ba obanata na verset 14 ba kitina se. Parce que les lots sont plus rapides le ba kotanga na ndako. Bien aimé possession. Il y a des gens qui sont possédés. Il y a des foyers qui sont possédés. Possession, d'autres termes veut dire prendre le contrôle d'une chose ou d'une personne. Ko posséder. Ko posséder azana maboko na yo. Ozuye. Azuye. Nina kolba ko bandalelo brad na zuyo na maboko na ngai. Ozana esika osani okokima te. Ndenge pe Satan alobaka na bavia batebele. Ndenge pe bandoki baloba na bavia batebele. Azola sani.
mulai ya pamba kitoko ya pamba total esoko okende wapi total esoko osani. Quand les gens disent cela atala ki a posséder vie na yo eza na maboko na ye. Donc yende mutatiela o libanga, c'est ça. Yango na Bible zo pesa biso na Marc 5:4 fou de Gadara. Quelqu'un qui était possédé par un bataillon des esprits. Bataillon. Ba benga les régions. Bataillon et vandikati ne mutala la nanda. Les gens mobimba. Mais ako la suna nanda kutema komi ko la na ba cimetière. Aussi on t'a qui possédé ba changer vie. Donc pour dire aux enfants de Dieu, si ta vie est possédée, vie ne ko changer, destinée na yo et ko koma molili, talent na yo ko kufa, mayele na yo et ko koma inutile. Influence aux aïki nango ko za souté. Pourquoi? Parce que ce que vous avez possédé, ils ont bâti yo molili na chemin na yo. Et bien esprit wane komi ko commander yo. Et komi ko commander yo. Na Marc 9 oyo ba yeli Yesu mwana moko azokuya malade ndeke souvent kuya kana mai azokuya na moto azokuya mabe. Pourquoi? Démon wana posséda ki akobambe na mire akobambe na moto batu mingi babelaka épilepsie. Démon na soka posséder mutu mutakola ta bien akotambola aussi longtemps za posséder dans l'esprit et ko ese sikanyo sazali partout. Na mobile joue en mariage asani akoyi relation bien ngé asani akoyi musala bien o sengela signer contrat au moins asani akoyi. Et il y a beaucoup de mariages au pesa posséder ndako eza posséder papa aboti bana bakoli me babimaka na ndako teliba les ate besprit on est posséda etia kilo na kata via bana mwana koli comme na âge libala mais libala ezoyate poni na kati ya ndako na bango il y a des esprits lobaki mutako balate mutako tia moi cité au moins na bana basi babala kate mobali akomi na 60 ans 70 ans abotite abalite azaye moko mais il y a des femmes de nuit et kangaye et possédaye mais moya linga moi si boezati donc moi parcours ne ba beauté pourquoi yo botati maman no ba bala ki aboti yo mais pourquoi comme tout na yo bala te yo botati. C'est ça parce que tu es possédé na mariage nocturne oza possédé na esprit méchant oza possédé na ba mari ou femme de nuit. Je vais lire un verset. Okay. J'aime bien la Bible. Amen. Parce que il y a des enfants de Dieu, il faut pas kangola mabondoki. La Bible nous présente Luc 13 verset 16. Bible sur le baboui. Et cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Azoye depuis 18 ans. 18 ans. Tenait liée. Aza fille d'Abraham. Fille d'Abraham na lelo kolba kaza chrétienne. C'est ça. Hein? Chrétienne. Avant Jésus-Christ, c'était l'alliance d'Abraham. Donc si on a aligné à Abraham, on a mwana nazam. Net lelo to kolba chrétien Satan tenait lié. Yesu akutani na mwana mwasi oyo. Amoni ke aza koube. Atalié. Abike mwana moso bozo négliger oyo eza vie na yete soki aza koube we parce que Satan lui tenait lié depuis 18 ans. Donc diable apesaka âge ya konyokola moto yezaki 18 ans mais il y a beaucoup déjà botama famille liée. Quand on dit tenait lié esprit wana eza na kati te meza libanda bakanga maboko na ope balinga yango. Le diable a kanga maboko na yo mo ke sa musala. Exact. Akanga maboko no mo sima mbongo. Exact. Tene est lié. Et ça ba étoile ba tebele za tene lié. Libala ozo luka wana eza tene lié. Basimba bakanga. Basimba yango pe bakanga yango. Mukando zo luka wana eza tene est lié. Parce que oza posséder na esprit moko boye ezo ko kotiki le spacité. Il y a beaucoup de ministères, il y a basal la nzambe. Familles ont réclamé tenir et lié. Au sein de l'ensemble, bozozo akate. Au sein de l'ensemble, ba rêve na yo zoko kisamate.
Mais Yesu tango atalié, aussi longtemps que Jésus est le plus fort. Likolo ya Satan akangolié na maboko ya nani? Ya Satan. Satan. Bien aimé, pour vaincre la sorcellerie, ezali kamba ko vaincre sa réunion. Ezali kamba ko benga nokote ngaya wana zobota te, ngaya makambo zo simba te. Jésus est le plus fort que ba noko na yo. Jésus est le plus fort que ba maman na yo. Pour okweisa bondoki, oye posséda vie na yo, oye kanga bo moy na yo, esengeli Yesu intervenir. Yesu azwa accès ya koyeba kofongola vie na yo. Yesu azwa accès ya koyeba kopesa yo lumière esika batia molili na kati ya vie na yo. Et comme tango bien aimé, nzungu nyoso bondoki oba kotisa papa Brady. Si le diable a possédé mutu apesa kaye esika kofanda. Okomona mutatambola kama yafanda awa tazana binote. Fou de Gadara na Mark 5. Bakomika koma kofanda na batombo na cimetière. Na cimetière. Un homme akovanda na ba cimetière. Cimetière esika batoko kufa. Mais voilà, cet homme il était vivant mais abane azaki na ba alliance des morts. Olotaka na butu batu bakufa bakenda. Olotaka muta kufa kalayaka eza ba lien des morts. Donc ba pesa yo esika moko boye. Moyo solata kopa musala ezadio solaka batu mutu boya kufa nazalaki na ye mutu boya kufa nazalaki na mutu boya kufa nazalaki na ye mutabima Afrika bima na ndako na bango azana Europe mais alota aka nazana chambre oyo abima wana 20 ans passés 20 ans makambo simbati babiloko mse utaka wapi nos parents nos ancêtres tant bazo quitter village bazo ya Kishasa bando sango ko kiko kende Kishasa bongo te zwe loko oyo et protéger yo kende ko salela yango kende na yango mais tant bazo kende na ngozo ya na yango ya kanisa ka ko protéger mais za biloko ezo senga omona bato akomi ko kufa vie tambola ka bien te po makambo ne kango mais sengi ba biloko ba tata na bino batikela bino bozana ndako bozana pentacle moko bozana eloko moko bozana eloko mo batia bozwa biloko wana bobimisa yango pe bokomona lumière ekokota na kati ya vie. Bien aimé, esengeli vie na efungwa. Bondoki o ekangi libala na yo. Bondoki o ekangi musala na yo. Bozaka na famille mutu na bino moko simba kakisi. Ndeko na bino azalaki na bakisi. Azalaki na misala mabe. Azalaki na kati ya makambo mabe. Mais mutu wana akota na loge azwa famille mobimba teka yango. Mais esengeli ba songa na kata libota na bino bozana muta simba kis, c'est un danger. Azandoki. C'est ça. Aza déjà ndoko vino eza na danger. Bozana mutu moko beta bala ya kis, asala musique ya kis, asala théâtre ya kis, batikele kodia ya famille. Azandoki. Tango soluka mutabundisaka yo, bwaka misu mupanzi, okomona ke mutabundisaka yo ye wana. Ye wana. Bien aimé, esengeli o comprendre que Nzambe azana besoin ya kangola yo. Nzambe apesinga manda en fait que olonga bondoki ya famille na yo. Nzambe abimisa Abraham na ndaku ya papa na ye abibima. Pourquoi? Tant Abraham abimi yangona Abraham comme le père de toutes les familles du monde. C'est ça. Pour olonga bondoki sengi to bimisa yo koloba teka na voyager. Photo bimisa na makila. Parce que koki mabondoki mokoki makila tata na hote. Ezali. Oko voyager biki ana kongezo simba te na kende pays mususu. Mais makila wana osani. Ezali. Ezo senga obenga prophète na ba élément okola pesingai. Na ba ligne nzamba pesingai. Na sakola na détecter na yebisa yo vérité en fait que soit lumière na makambo ekanga vina yo. Bien aimé, bondoki ezanguya moko otozaka nango pembeni. Bondoki. Azara pembeni wana. Oui, dans toutes nos familles il y a des sorciers. Partout. Dans l'église sorcier azali. Okoza chef d'entreprise mais na ceinture na yo. Ba sorcier ba. Sorcier azali. Yangwana élément où ça très important. Sokoza papa botibana. Faut ko yeba ko maîtriser état spirituel na bango. Ko bomba bango. Pour ndako ezala bien.
oza directeur ya entreprise faut ba ko maîtriser l'esprit ya collège na ozo sana bango oza pasteur d'une église faut ba ko maîtriser spiritualité ya bato zo botien na ceinture na yo parce que maîtriser bango to mona ba tiro bakali mabanga parce que ndoki azawana bien aimé kola za na besoin libango batielo na nzela yo kaka kilo oza joueur ozo kende mais soki marché lingeya et katana katani jour ko signer contrat au mona kama kanfo ebeba bien aimé azar ezalaka te eloko nyonso eza na esprit nango sima na soki ni possession wana possession ke mi na envoûtement parce que ngongeza muke l'envoûtement il y a beaucoup de gens bas envoûtés envoûtement eza mon pépé au satana tiaka na vie ya mutu quelqu'un peut être intelligent talentueux aza makasi azana don mais soko talier makambo zo sala molobi ça c'est quoi ça akoyi kozala awa te et un frère atangi na inikini abimi médecin a prêté serment mais atiki na ba classe akomi kotonga mapapa il est vivant ezate oyo ezate na mona kango soki na sola na ye on va causer à combien de coordonnées médecin assisté tous les 3 doctorats a prêté serment d'Hippocrate voilà mais avant ni na komi kotonga mapapa to lobite ke coordonnerie Mabe. Mais oyo salina si on prêter serment donc comme bien na souko comme déjà médecin au l'état ça ba centre de santé zebeli mais ba désorienté ba tielo mon peuple et ça na bana basi mususu comme la bango mibali bazoye pa na ye mibali baso poussa na pembe na ye mais pour na ye alula ka mibali moko tala na TV na novelas yalinga ka ba Roberto na ba so ba komboni ni wana donc bazala ne mibali na ye ba Angel ba kombo wana soki mobali moko poussa ni pembe na ye ya yo ko ayeka tina te donc ya dessiner moi mobali na ya kozana na ye a dessiner oui azana ya mobali na ngafa za la boye mobali na ngafa za la fond apesa fond pembe na omi tuka ezali tia dessiner mituka soki longwe awa toke na plage toke na cité boye tokolia tomeli a dessiner ne ba mituka na ye ba contact papier wana ekokufa. Ça c'est l'envoûtement. Ça c'est l'envoûtement. Makambo ya nzambe oya malamu soko lingo sala ngo kwa kosala te mais mabe okosala ngo plus vite possible. C'est dû à quoi? Envoûtement. Aux envoûtés. Bondo qui a famille na yoza ko envoûter yo pour aux la stabilité. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant comment vaincre tous ces trois? Comment vaincre? Il y a des prières à faire. Qu'est-ce que la différence? Ni les amakas, na envoûtement, na mauvais sort. Diable azanelo ka pétété. Diable peut m'envoûter, envoûter ngai. Na ke na koina ser, na violer. Hein? Na violer na ke makala na koti. Pasteur a violé. Envoûtement aux ana moi sino ndako. Mais OK bima. Bazui moi so yo ya bien wana ba comme c'est mabe OK kolanda. Sermon liba. Sermon. Ay ba salo vidéo sexta. Vidéo sexta. Yo ko c'est pas blog zo publier mes points. Envoûtement. Il y a déjà des musiciens chrétiens sont envoûtés. Mutu nyonso adoraka nzambe satana lingaka ite. Alingaka ite. Très bien. Tango zo yembela nzambe kotombola nzambe sata kotikelo place te akokele mekato akotinga pepe donc nyo c'est amabe pour vaincre ça je vais accélérer plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais ngongeza moki bien aimé kola pesinga inzela na sambela pona yo na kopesa enseignement na bizwa oyo sangisa na oyo comment oui élément eliboso pour olonga au vaincre bondoki ya famille na yo demeurer en Jésus et Jésus va demeurer en toi. Kozala pembeni ya nzambe ezake satana sani akima mingi ozozala pembeni ya Jésus mingi bondoki ya famille yo sani ezokoya. Regardez bien ta vie
esika nino koya esika nino bebisa na nzambe relève-toi répands-toi zongela nzela ya évangile zongela nzela ya christianisme pe mi pese pa ya nzambe parce qu'il y a beaucoup de pasteurs bazala voter bakota na kati ya loge mais tuna moko na moko nzamba benga ondeni akoloba nzamba zwanga na eloko te mais ta nzamba komisanga we tango ozokanga mana bato mabe na bako envoûter pe mutu azakaza malamu asimba kisi te soka zotambwa na bato bazana kisi na magie ye vine kaukaka pour ba koma osel énergie na ye biloko ba jeo mingi za na France bomoni boko bima boye na baninga o ngana futa farti oyo kaka ko wela ko futa farti pona baninga azui étoile na bango ya ngwana bien aimé ko linga kate olia ka biloko ofeli muta ko pesa confiance za Jésus quand bobi ke boza na ekiri 10 boza 5 soki boke sika mo sengeli bo sombelo ko bolia yope luka ya yo mukyo sani otia ata mai somba ekobundela yo mais soko za mutu moko kaka obimana bato alesaka yo ozongi bakabeli yo étoile na yo ezala bloqué mbongo wana bazolesa yo eza envoûté il faut okeba makasi pe omona kaka ke otika na kati esclavagisme wana obimaka akeba lesi yo ozongi faut sala keba bien aimé ozana besoin s'organiser il y a beaucoup de choses on a kolobango en privé na kobenga biso na numéro plus 243 81 37 57 51 plus 243 81 37 57 51 plus 243 81 37 57 51 okobenga biso direct numéro ezali ouvert ozana besoin tiko tac ozana besoin baye biso makambo ya famille na yo baye biso makambo oya yo ya musala na ye biso muto atiela libanga na vie libaku atiela singa parce que na kati ya makambo to kolobela mo pe limitation il y a beaucoup de choses aux limitées comme Jabed abotami na famille royale mais azo pas moi maté c'est ça famille royale famille na nous abata mayele oza na ba relation oza na bato soko benga ko kabelo me bakabela kayote oza na mutu sobiki na bengi mutu na nga na ko sunganga apesa bato musu mais pas no apesa te point il y a des choses spirituelles telo libanga liboso bien aimé lingo bénéficier na ba relation na yo o bénéficier na musala na yo o bénéficier na makamu na yo pe ezo senga o leka na ba service ya prière tozali ba prophète ba pasteur mais moi Dieu m'a fait une grâce nazali prophète à libération comme moi mira le sike uta ben monsieur zana chebiso alanda otala bandeko et sika to banda tozokene moi néanmoins par émission bayaka olala na église bakoti prier ntalongo Europe alonga Amerika yi puis église eza na ngaba tuza na ngaba na route ya Kianza route ya Kianza arrêt maternité na veni pila obenga pe makamnyo sokuza malamu tuzaka peme na route ya Kianza route lemba route ya Kianza route Monga Fula Kianza commune ya ngaba commune ya ngaba route ya Kianza arrêt maternité tuzawana voilà merci beaucoup Dieu va faire grâce amen bako bénéficier na grâce aux ambassadeurs vaincre la sorcellerie de ta famille. Il y en a plusieurs. Les mauvais sorts, envoûtement, possession, limitation paysanne. Il y a des foyers possédés. Chaque jour, makelele. Bosona kaka. Boko bima bien boyena même soka boko tina ndako. Bobanyo sona. Mais tu es possédé na mari pe femme de nuit. Do boko ya bien boké bolala kana metu boyona ka moi ça c'est tomboki. Moi ça commis ata ba idée zaki bien et ça na batonso ba stérilité auto bota tête non mbetu na bongo les a possédé mbali ya butu na basa butu azala mbetu wana ba suira yango on que stérilité Dieu n'a jamais créé quelqu'un il faut une délivrance merci beaucoup l'homme de Dieu na baksa point moko na surpossession ba te belé bazana bana maboma obota liboma obota kizengi obota mwana moko na malformation soki na kufite benga ngai soko eboza na mwana liboma na ndako na yo ozana mwana za na malformation
ozana mwana oyo keke so etana ye soko akufite benga nakolakisa yo Yesu na ngai pe yo lakisanga kana yo présenter kana yo ngana présenter Jésus le vrai Jésus o atangisa makila o asekwa o tombo eza vide parce que miracle ne kombo na ye C'est ça. nazana besoin ba kawana anu eza bien. Anu eza bien. Tout ceci anu eza bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On était avec le prophète amiral de la République, un prophète. En tout cas, tu nous as révélé beaucoup de choses sur vaincre la sorcellerie de ta famille. Merci beaucoup de répondre à notre question. Encore une fois, numéro de téléphone pour nous. Plus 243 81 37 57 51. Plus 243 81 37 57 51. Benga na ngonga nyos. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve très bientôt, surtout sur votre chaîne Chebiso Télévision. Au revoir. mmfcontents.co.uk www.mmfcontents.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamnyo c'est à Chebiso TV. Oui, madame, nous avons une réponse à nos questions. Yande kona. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.